ezaka esengo plaisir na ba oyo bapesa confiance pe fidélité ya kozwa ba information à temps réel na mbonda ekolo magazine d'actualité mbote Kinshasa mbote Congo Brazzaville mbote ba diaspora partout bisika bozali po bopesa confiance pe fidélité ya kolanda biso. Mbote balandi obo mesala kolanda biso partout obo zali kati ya Congo central na Chua partout pe na Grand Katanga to pe na Grand Bandundu to bo sanité bandeko obo zali kati ya Brazzaville ba diaspora partout bisika bozali kimi ankolo ezala o mabota mabino. To fongoli édition la biso ya mokolelo pour la commission mona mboka Martin Fayulu yebaki etikali 25 jours pour seni à clôturer pour réceptionner ba candidat présidentiel pesa position na yo. Mona Congo, boye baké, le 1er septembre, ba candidat, ya présidentiel, baza déjà qu'on déposé, ba dossier la bango. Ma solo yango, et kozalati le 8 octobre. Ba candidature la bango, et kozala traité po, ba validé yango, pe avant de comme le 15 novembre, to koye ba déjà, ba comme ba candidat oyo, baza koluka kokoma ba président de la République, a wala RD Congo. Ya koye ba ezake, soki seni a respecté chronogramme na ye, donc le 20 décembre, bisotou to kozala ba urne, pour na voter. Soki mituna ezate et pas ya Moïse Katumbi Chapwe, Augustin Batita Ponyo, Délice Sanga, po bango déjà position ici et banike, bakondo wana le 20 décembre, la Félix Tshisekedi OP à sa candidat à sa propre succession. Ezandege mon côté, na Martin Fayulu, oyo jusque là, Molini eza makasi pour la candidature na ye. La conférence de presse oyo a salisaka na le 19 juin. Président décidé à la position Mokomoko, na Joseph Kabila Kabange, na FCC ke, ba kozalate na ba processus électoral oyo. Ba boy kokota masolo po, baza kosenga audit électoral indépendant ezala. Contrairement na trio Katumbi, Batita Ponyo pe, Délice Sanga. Malgré baza ko accuser processus électoral mais basa la kati ya masolo po ba boy continuer la Félix Tshisekedi boulevard. Pour na Martin Fayulu, boye bake aza koloba ma condition est à quitter côté pour la élection libre, crédible et transparente. Donc, pour naye, il faut qu'on ait ma koboya, soki et ça likambo ya koboya. Pour naye, avant à cause de ma processus oyo, il faut qu'on revoie fichier P et ça audité la cabinet moko indépendant. Martin Fayulu, azakutu kosenga, la gouvernement en bien République démocratique du Congo, bakota makambo oyo pour solution ezoma. Soki esalamité, baboya kondima gouvernement oyo ekobima. Déjà kutu, azakoboya bandima ba résultat oyo ekobima la processus électoral oyo, ye azako accusé na ba irrégularité. Yako kamwa ezake mikolo oyo, ba rimera eza déjà kobeta mbonda pour la candidature ya dernière minute. Toyebite, motula ezali, est-ce que ezali ya solo to ya lokuta? Ba source misusu ezako lobake, Fayulu aza déjà prêt. Ya ko déposé candidature na ye. La conférence de presse oyo a salisaka na mois de juillet. Fayulu a pensé la version kolobake. A boyi ba élection te. Aza pour la élection mais à condition fichier électoral est à la revue. Pour le Congolais ebele, gonga vérité et coquille. Pe il faut Fayulu aza la claire. Ya kopé sa position na ye. Soki a cause la tote na ba élection. La situation oyo to salango sikoyo. Fayulu il faut oyebake kokota ba élection et consiste ba débat oyo et sali processus électoral mais yebake kobo ya kozala et kozala ba risque ya kozala libanda jeu politique pendant 5 ans et surtout que soki seni a organiser ba élection salami kitoko ya koyeba makasi ezake bazalaka candidat pour okobaka président de la République mais mingi pe ezalaka polobi o pese la scène politique ya nyoso oyo ezakoleka na mboka awa biso bonda ekolo to fingi moto moko te mais boyebake mingi pe kuna bazalika ba candidat moko ya témoignage mais ya koyeba pour la Martin Fayulu vérité ezase moko Fayulu aza un vrai candidat populaire na Grand Bandundu pe la Kinshasa mais asi abungisi ba force nyoso oyo ezalaki ko soutenir rien en 2018 ya mingi boye ba pele susuke azali moko ya ba rare politicien oyo RDC Mobimba bakoki koyoka ye mwana mboka Martin Fayulu yebela pe sa position po population bakoma na kimia pe ya koyeba soki ya solo kozala to okozala te yango biso tobetisika kambonda na oyo etali ba élection la République démocratique du Congo netika 4 moko ezana pani ya baraya o esilate pourquoi Mwana Congo boye bake eskalika 3 mois pour comme en décembre oyo ba élection générale ekozala mais ba doute ezakaka pour ba événement yango à la République démocratique du Congo même la majorité au pouvoir
oyo eba na kombo ya union sacrée mingi baza komituna ndenge ba échéance yango ekozala. Mais ba inquiétude eza na niveau ya ba qualité ya ba carte d'électeur oyo eza kolakisa vraiment problème eza. Bilembo eza ebele surtout pour la propagande oyo eza kolakisa na ba discours ya ebele pour la deuxième mandat. Mais akoyeba eza ke yango kaka te ekoki pour na maintenir machine en marche. Boyeba ke mécanique ya bajalelo yango nde ekoki kotambwisa machine to petre ba élection po ekoma na destination ya suka. Ata contre ekei nango, mais il faut qu'on s'assure que rail eza malamu na bisika nyonso train ekoleka ti ekoma na destination. Eza malamu koyeba ke kokende eza étape mosusu mais kokoma malamu na destination eza pe makambo mosusu. Ata train eza prêt akomema batu to pe ba passager na ba wagon nango ya luxe ekozala pe risque atika ba vrai batu oyo po esengeli bakota na kati. Ba mabe ezali tango train ekomi komema ba client sans titre ni qualité pe ba véritable passager atiki bango la gare. Bino moko bomonaka ndenge eyinaka na bagare surtout ba fraudeur ba marchandise na biloko ya ndenge na ndenge etondaka na bagare populaire po kuna différence ezalaka te. Pendant période oyo eza ko séparer biso na date prévue ya ba élection makambu ebele eza ko sala po zela ezala kitoko. Évaluation état d'urgence situation sécuritaire oyo ezala SP ouest likambo ya Bunagana pe ya Rutshuru sous influence ya ba Rwandais. Ba arrestation ba meurtre kovivre pe ekomi pasi partout à la RDC. Eza bilembo oyo eza kolakisa ke il faut tolukela yango solution na lombango. Na komona nyonso ndeko ya Congo conducteur nini akondima kokumba machine ko risque kokende pe kokondane échec. Awa boyeba ke eza kosenga kaka courage komi kitisa kokanga matoi et pas ba flatteur surtout ba oyo balela bajalelo koyoka surtout bato ya malamu po nyonso epesa magana zela conseil bato ya malonga. Eza malamu koyeba ke ata olongi na ba élection na ndenge ya kitoko ekosilisa kaka yango moko te ba problème oyo ezala RD Congo mobimba. Biso tozosenga na ba politicien mingi boyeba ke bovanda boluka de manière ke ba élection oyo ezala feti ebe mabe esengo pa ba congolais yango tobetisi kaka mbonda. Ba administrateur ya 145 territoire basengi na président de la République Félix Tshisekedi atala likamo na bango po 8 mois bafutamite. Mwana ya Congo boyeba ke situation moko ya mabe eza koleka depuis installation ya ba administrateur ya 145 territoire ya RDC pe bakoki lisusu kokanga munoko te. Na document na bango oyo bakomeli mokonzi ya mboka ba responsable ya ba entité territoriale ya décentralisée ETD na mokuse na ba assistant na bango baza koloba clairement que ba condition chaotique oyo baza komona depuis bazo ba fonction na ba entité oyo bazali baza kolela na mbonda oyo babetisi ndenge gouvernement aza kofuta bango te frère installation na fonctionnement kuna kutu koloba te po milelo donc bazwa nanu eloko moko te pele makambo nyonso oyo bazala yango kaka mbonda mabende eza kobetama. Solution oyo ekomisi bango bamandia epai ya population devant ba réalité oyo ba administrateur ba territoire basengi na mokonzi ya mboka ye moko le président Félix Tshisekedi akota na likambo oyo mpona kofavoriser gestion malamu na programme de développement à la base et surtout que eza suka na indusa oyo ekosala ke RDC ekoma kitoko yango biso tobetisi kaka mbonda. Boyeba ke Moïse Katumbi Chapwe président ensemble pour la République ayambamaki kitoko kuna na ville ya Kikwit. Image pe commentaire. Ndeko ya Congo boyeba ke Moïse Katumbi Chapwe akotaki Kikwit mokolo ya mercredi na se ya mvula ya makasi oyo ebetaki kuna. Président ensemble pour la République à la mousse conscience la population pour la échéance le 20 décembre 2023 à ceux qui n'a pas électeur il y a constat la sacrifice na maloba na ye abetisi bonda boye tolingi ba vraie élection pe essayer pour que ko voter à ceux qui la population base la vigilance jour yango pe ba se sacrifier ti kaka ba ko afficher ba résultat la occasion wana Moïse Katumbi Chapwe asengeli na gouvernement central ba accélérer ba travaux ya kokotisa courant la ville ya Kikwit à partir ya barrage ya Kakobola oyo eza na territoire ya Gungu. Pe na suka boyeba ke a promettre bana Kikwit ke akozongela bango na ngonga ya ba campagne électorale yango biso tobetisi kaka mbonda. Kozwa ba souvenir ya kitoko oyo etali ba reportage la marque ya nyonso tout lokola ya ba mariage ya ba anniversaire to pe ya politique to pe ba cérémonie ya ndenge na ndenge pesa confiance na mbonda école agence pour le professionnalisme. Bana
Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda Ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda Ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te, kasi awa na Mbonda Ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda Ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. PPRD parti cher ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange bazako alerter opinion pour l'enlèvement ya mboka ba communicateur na bango image pe commentaire. Mwana Congo boye bake PPRD azako dénoncer na mungongo makasi enlèvement ya moko ya ba communicateur na bango na komo l'instant qui parle la moto et pas ya batu oyo bazalaki na bandoki mais en tenue civile. Pour la PPRD batu wana babimaki lokola ba agent ya ba service spécialisé na communiquer na bango boye bake famille politique ya Joseph Kabila Kabange baza kobekisa Mbonda kolobake mikolo oyo euti koleka camarade na bango akomaki koyamba ba menace téléphonique ndenge asalaka ba défense na ba média mingi pour la défendre FCC. Yango balobi ke enlèvement ya communicateur na bango eza œuvre ya régime en place. Babakisi ke lobby tango bazalaka na opposition babale kopesa ba leçon sur le respect ya liberté fondamentale des citoyens. Na nyonso boyebake PPRD atie comme ba témoin communauté nationale, internationale, na ba ONG ya ba défense ya droit pour la situation oyo. Biso Mbonda Ekolo tokosenga liberté ya droit de l'homme ezala respecté mais ya koyebake liberté pe eza libertinage te. Esengeli ke même les médias toyebaka nini oyo toza koloba po ezala ba infraction te. Na ngamba mosusu pe toyebaka ko assumer ba responsabilité ya nyonso oyo toza kosala po démocratie na biso ezoje kitoko. Yango tobetisi kaka Mbonda. Nani apesaki ordre ya koboma batu le 30 août na Goma? Boyoka ba témoin ndenge bapesi ba réaction na bango. Mwana Congo boyebake cour militaire azako continuer kosala musala kitoko pour la kobimisa ba vérité na likambo oyo eselemaki na Goma pe 51 personnes mokoka bakufaki. Na mokolo lelo boyebake deux principaux témoins donc colonel Yves Rubenga na colonel Faustin Capel à charge ya procès ya ba officier ya garde républicaine bazalaki auditionné la cour militaire pour la likambo oyo ba manifestant ya secte Wazalendo ya le 30 août pe 50 personnes bakufaki selon gouvernement congolais. La audience wana boyebake premier témoin commandant le quartier général ya 34e région militaire le colonel Yves Rubenga andimi devant ba juge que ezande ba élément ya garde républicaine de babetaki masasi na ba adepte ya secte Wazalendo. Abakisi ke ordre de kobeta masasi eutaki epa ya colonel Mike Mikumbe. Ya koyeba ezake kaka na source wana deuxième témoin colonel Faustin Capel maire intérimaire ya Goma yepe azalaki interrogé na maloba oyo abimisaka kutu ezako circuler na ba réseaux sociaux ke église oyo eza ya kopanza. Mais maire ya Goma neti kaka abetaki muloko ya kolobake ba élément ya garde républicaine bazalaki déployé mukolo wana na secteur Nyabushongo sans koloba banali babetaki masasi na ba manifestants. D'après le colonel Faustin Capel azalaki informé te na plan opérationnel oyo esalemaki na 34e région militaire jour oyo makambo esalemaki. Na titre de rappel boyebake des témoins oyo garde républicaine baza poursuivi pour la accusation oyo crime contre humanité ya koboma na musala bango contre ba manifestants oyo esalemaki le 30 août. Yango biso tobetisika Mbonda po tolingi justice a continuer kosala musala kitoko. Centre de formation média indépendant to pe se former na mokuse ezako former batu oyo balingi bakoma ba journaliste ba monteur d'image pe kozala ba cameraman ya solo.
Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Article lequel cadre ABG Asensaki sous la mobilisation pour la Koyamba arrivé à mon avocat Jonathan Bialo Souka Wata. Tourne la image Aruna image. Nekoya Congo, boye bake après tourner la province ya Kwango. Mon avocat Jonathan Bialo Souka Wata a quitté Kinshasa avec impact de la idéologie. Boye bake mobilisation et ça qui n'a pas aventure et surtout que les vrais moines massifs de Tongo, les notables candidats députés provinciaux, moi Namoka article lequel Yemoko Azaki la pointe pour la co-organiser à Kaiwana et à la Charleroi. Tellement que elle est qui toko, Boyo Kabino Moko, Yemoko, Sosoya Moka, moi Massif de Tongo, les candidats députés provinciaux. Mwana mboka article lequel neganini abetsaki mbonda ngana makanisi na ngai namonaki tokende makolo mais lokola bato balobi ke bamama bazali tolinga tosala ezali mbala moko lokola annonce ya bacandidature na biso po mobilisation ezali ya bakandida biso mbonda ekolo tofulie bobuka kosuwa mpe tobetele mbonda eyokali kitoko soki otambola baekole mingi awa na Kinshasa okokonstate ke bana mingi nanu bazongi ba classe cité pourquoi achète des militaires ça appelle biso ba commenter na ba image Ane Congo boye bake rentrée scolaire déjà ici et la samaki kala na yemoko le numéro 1 ya makamu o etali éducation la civile province ya Kinshasa le ministre Tony Mwaba mais ya kokama ezake soki otamboli ba etelo ebele ti lelo okomona ke neti kaka bana bazonga na lukela cité toyebaka te soki benini ezali kosala boye biso mbonda ekolo na ba akiati na biso totambolaki depa kotala ba ekole misusu tala lokola ekole oyo bana kutu bazali te me ba enseignant bayaka na bango kozela bana me bana kutu baza te ebongo oyo ekole misusu oyo neti kaka bana bazonga ya ndenge tengu elbo molima kelke bana me bana vraiment totalité bazongi te toyebi te baparent nini esali ke bazongisa bana bakela cité nyonso oyo toyebi te soki mpe baparent bazaki batante ya koprépare barentrée scolaire yango bino moko boyoka ndenge nini bapromoteur na baenseignant babetsaki mbonda liboso ya caméra na biso. Surtout nous au complexe scolaire Bettina, nous suivons le programme scolaire à la loupe. Nous avions commencé de la première semaine avec les enseignements qui se déroulent déjà normalement, qui ne puissent pas garder les enfants du fait qu'ils n'ont pas trouvé de nouveaux uniformes ou bien de nouveaux vêtements d'une manière générale. Déjà avec les anciennes fournitures scolaires, sacs, certains objets classiques et aussi certains uniformes, les enfants peuvent venir facilement suivre les enseignements. Donc, que les parents ne puissent pas garder les enfants, qu'ils puissent les envoyer pour qu'ils soient au même niveau que les autres qui avaient déjà commencé les enseignements. Cette semaine ici, nous sommes partis. Voilà tout ce que je vais dire. Ceux qui gardent les enfants à la maison, en tout cas qu'on m'amène ce ministre que j'appelle pour que nous partions ensemble. Attends qu'on bon égalité, débat que le monde à l'école, j'attends sur la promoteur de manière que moi attends à quelle heure c'est pauvre. Kelasi ya lelo ndenge kosala Kongo lobi ezala kitoko yango biso tobetika bonda totina bana ya classe pour classe lobi ni venir na biso un vrai leader oazala ba vision ya solo ya kitoko esengeli aleka liboso ya caméra ya bonda ekolo po population baye ba mayele pe makanisi na ye
Congolais, Congolaises, yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo, magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu, apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba. Botala bino moko, tomesana koyamba batu na plateau na biso, po mutu na mutu atalisa vision na ye, yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso, magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader, sala lokola baninga yaka na plateau na biso, parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. Tala ndenge ba leader bazali koleka moko na moko, bazali koyamba bango epai ya mwana mboka Alain Dewa na Medrine Kambembe avec un partenaire idéologie. To abordaka basi nyonso lokola politique, économique, socio-culturel, religion, pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Bazomona pero bazana makanisi kimute mabete. Batu mususu kala kimute mabe ya longwanga na yawana. Mais bato bazana miso baomona Congo ezoke na ndenge mususu. Ele na limité na mumbele un peu partout. Donc nazo continuer lisusu na suki wana te. To se sentir à l'aise na kati ya changu na biso. Ok, merci beaucoup. Ndenge kaka bozali komona, bango pe bazali ba leader oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso. Na bino pe ba leader oyo boza kolanda biso, bolinga ka développement ya quartier ya commune to pe ya RD Congo mobimba. Bobenga biso na numéro oyo eza affiché na bas d'écran na bino, toko yamba bino pendant 30 minutes sans débat avec un partenaire idéologie pour que bo exposer ba vision na bino liboso ya population pe aye babino. Yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda. La police nationale congolaise ba otiko kanga jeune fille moko oyo basundolela mwana bébé et ça déjà 3 mois acheté des militaires azale kuna na cadre ya bonda ekolo magazine d'actualité. Mwana Congo boye bake soki otambola kisasa okomona mabota ebele tope ba couple ebele ba koma ko kele bango mangengenge kolala tolo na se kobelela butu moi kaka pona koluka mwana me bake misusu pe zambe apesi bango grâce wana bazwi bana me ba koma ko sundola bana ko boka bana tope ko boma bana botala jeune fille oyo boko kanisa yende azali mama ya mwana oyo memi menzoka nde ba kinelaki ye mwana oyo kaka na ba kabine appel azali ko sala appel amona mama moka yo wana o simela mwana mukela kele ko pisse e kenda mama wana motako kaka ndenge aziza kenda mwana mwasi oyo pe maele esilie lokola abota te kamata mwana akele na bakongola mwanda epa bandeko na ye akoma kuna pe bandeko na ye babola bi tokozwa ye te zonga na ye esika oyo outeli na ye asali na ye 3 mois nde lelo oyo depande pona maboka la police aye kobeta mbonda de manière ke solution emonana tango alongwe mwanda azoki sasa depande pona la police de manière ke areklame de bazwa mwana oyo la police pe ache maboko alobi na ye depuis kala okele na ye kuna pona nini bino moko boyoka ndenge mbonda eza kobetama na esika oyo bandeko omwatise babena bwaka ete na nzela na sundula me na motema na nga na kokosa lelo kwa ke mapasi mpo biso bamama nefu mwana libumu okende kozwa mwana ya boye obwaka ye otika ye eza motema pasi mwana oyo aza mwana moke asalaka te azolalaka mwana oyo libanda me mama ya boboto na kati ya ngaba aye kozwa mwana oyo na mama na ye ya moi nde bazwi bango na charge mpo ali mosala mokonzi akosala na kati ya ngaba eza malamu mpo totambola butu moi mpona koluka bato ya mabe na bato ya malamu moto nyonso akomona ke ata na transport ata wapi na zwa mwana na suba komeka te mboka ekomi mabe awa tokoseka na bato toyebaka ekanda ya nzambe mpe ezalaka ata kozambe ekandele eyaka malembe me yebake
tango apesi yo mabota mama papa yeba kobatela fruit ozamba apesi po mwana wana okende koluka ye moto asindaka yo te tala lelo oyo mama okima otikeli bolanga licharge ya boye toyebi te tokosuka wapi soki mpe ayibaki ye mwana ngoye mboka mwasi to mpe bakinelaki ye nzambeka likolo na verité motema lende eza koyeba me yo ozolanda tala me yo ozolanda tala bilaka malamu ya kolonda yango oyo biso tobetisika kambonda bandeko ya Congo Central mingi na territoire Luozi bazaka na difficulté makasi po bakoma na kimpese tolanda image pe commentaire ya HD Milatesa ndeko na ngai tika na yebisa yo ke tango ozali kotambola na batransco na ba esprit de vie pele bamituka ndenge na ndenge awa na Kinshasa yeba ke eza bandeko mosusu bazali komona bolai to mpe kosufrira kaka awa na Congo mpona kokomela bangambo mosusu botala lokola awa bokotuna nga tozali wapi boyebake tozali awa na Congo Central mingi na territoire ya Luozi boyebake bandeko kotoyo mpo bakatisa baka bakomela kibemba esika bazoka mituka oyo babonaki pese ezalaka nde suka na exercice tala ndenge bazali komatala na krisene oyo ndenge bozali komona awa bafinaka bango ata 50 personnes de resiko kaka ozomona oyo po kaka bakomela badestination na bango me ya kokamwa ezali ke Congo Central mboka etona bakonzi ya ndenge na ndenge mongo mpe ya ndenge na ndenge batona mituka ndenge na ndenge me bazangi baposibilité ya kosunga bandeko oyo de manière ke bavoyagaka na bakolution ya kitoko et surtout ke banzela yango mpe 0 toyebaka te soki mpe na 21e siècle oyo makambo oyo bakonzi bakomona o to bakomona te tokokimela wapi boyebake tokokimela mingi na développement local ya 145 territoire oyo mwana mboka Tshisekedi Tshisekedi auti kolanse parce ke yango nde ekopermettre bamboka oyo ezo badéveloppement moya kitoko yo oyo yebi ke ozalaka mwana ya Congo Central yebake ntango ozokoluka bavote oyo député babisika mosu kotala makambo oyo kotinda yo okende komela parlement yango condition ya voyage na koto oyo ndeko na ngai botakoso te ezali pasi na ndenge moko ya kosakana te biso mbona ekolo tobetika mbona po situation oyo ezali biso pasi vraiment caricature ya mokola lelo lekoko tiri le vieux Jesi Jemba elongo na Ingrid ya Mateta elemani bopropose biso toyoka mwa elengi kitoko tango toyebisaka bino ke na ville province ya Kinshasa bakambo ya transport eyebalaka te soki ezalaka na prix nini parce ke neti kaka gouvernement provincial na secteur wana transport babeta domaine yango kara toyebaka te soki ministre ya transport azalaka to azalaka te soki mpe azali eske amonaka to amonaka te yango honorable na cadre ya barondi na ye atambolaki lelo abete so lisolo nini po ye moko kimona meso azalaki na terrain honorable na kade kotambola na ye aye kokoma na parking esika bazobelela mituka ndenge na ndenge yoka ndenge nini eza kolekana Zando 1500 Zando 1000 francs Zando 1000 francs bino moko bomoni ndenge nini baza kobelela Zando na bamarke na marke koto azobelela 1000 francs koto 1500 mais bato bakotaki na mituka 1500 bakomi kokima bakekota na mutuka ya 1000 francs yoka ndenge nini noko azobelela bazokima kalme poro bakozonga soki etondi kuna bakozonga kaka nyonso oyo eza kaka nini prix ya transport eyebalaka te bawoleli bakele kote ya moins cher parce ke bayebi ke kuna masolo eza kitoko me kote mpe bayebisi bango ke soki kuna etondi bakozonga awawa nyonso engeli olakisa nini yoka ndenge lisolo ezokontinue différence ya tarif le même trajet honorable akamwe azomona différence ya tarif kaka na trajet moko wana yango alobi boye à chaque temps chaque prix matin midi soir donc prix ya transport eyebalaka lisusu te ntongo eza na prix nango midi prix nango pourquoi prix nango ya kokamwa ya boye esali mpasi makasi komona ke na kati ya ville province ya Kinshasa prix eyebalaka te ntongo eza na prix nango midi prix nango pourquoi prix nango ministre ya transport lamuka mpo oyo ekomi kosa vraiment sonia merci la confiance mpe fidélité oyo tobandaki na bino uto ebandeli mpe tokomi na suka édition ya mokwa lelo mais
ya kosisa ngo boye te ça pour autant qu'on remercie ba héros dans l'ombre ya mingi mingi na moni kuna Wilfried Samba elongona Aruna image de basimbi caméra ya mokola lelo montage réalisation ya Ingrid Maté tapé édition esima mini maboko ya mwana mboka Medina Kambemenga alade kaka na présentation merci mingi tokopesa pe tokanisa ndeko na biso Benjamin Kilunga o azali reporter monene la province ya Kwango eska ke kosala ba reportage ekoya c'est Sabino kitoko mais bon continuez toujours à s'abonner massivement à YouTube la Bonda école officielle P bon la biso activité na ndenge to collection pour chaîne partenaire eza ebelé ba prix moko abordable dédicace spéciale à docteur Makese grand dermatologue dans hôpital de la Rivière Moussa Salama kitoko avec impact na idéologie de bossalité moi mboka le docteur Jean-Sus m'appelle le docteur Simon Bayekula. Merci à vous de on a biso pour ceux qui baku et à continuer toujours à s'abonner donc à la prochaine masso collé sur Azongité.